Feli Tigre Noir, Feli Tigre Noir, Karine Mokonzi asengi na ba chinois asengi na mokili mobimba baloba mabe pona yote Feli Tigre Noir. Nakanisa alobi yango vraiment clair. Abanda kolobango banda kala, me turo ya lobi yango pe clair. Même nga tango nasalaki analyse liboso nanu kutu makambo ekoma abima na château ayebisanga bino moko bomoni bemission o nasalaki alingaki te naloba pona yo pona famille na yo makambo ebele. En tout cas toyoki yango clair et net. Karine Mokonzi azali sincère aboyi bato baloba mabe pona yo Feli Tigre Noir. Soki naza koloba boye bala moko na direct po Feli Tigre Noir kaka ayoka te pona batu bayoka pe famille ya Feli Tigre Noir bayoka. Me likambo nini na naloba likambo yo na lingina loba ezali nde sima ya kopesa mbote. Gloire à Dieu, mwana oya komelaka nga liboso, tonton qui trouve ça marron aza ya kolala. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, en tout cas na ye koloba, bien sûr toza na moment moko difficile, biso nyonso na net ezala banani. Situation oyo Karine Mokonzi aza nango minute oyo, en tout cas ezosala pasi, atosali sambla, atatosali sambla to bandoseka, mais soki otali yango malamu eza toujours pasi. Yango wana na kati ya pasi wana tozoya pona koluka moyen pasi mosusu eyate to evitango yango nga na ye koloba pona Feli Tigre Noir, pona famille ya Tigre Noir, pe pona ba téléspectateur o baza kolanda. Likambo eza boye, Karine Mokonzi alakisi yango mutu azali na tembe azate. Karine Mokonzi alingi bato bafinga Feli te. Karine Mokonzi alingi mabe moko ezala te. Bien sûr azali mutu ba clash na barando, mais alingi yango te na relation ya makambo yo eleki yeye na Feli. Alobi yango kaka tango azobima château te, ma alobaki yango mbala na mbala. Alobango na tour liboso tango akende pa afilora. Alobi yango mbala ebele ba mwa ebele. Elingi koloba Karine Mokonzi la baronne azali sincère na maloba na ye. Alors sikoyo nga na ye koloba nini? Nga na ye koloba boye pa Feli na famille na ye bango pe bayeba Karine Mokonzi alobi yango sincère, mais bayeba pe lisusu ke batu bayoki maloba ya Karine Mokonzi. Mais pona kofinga na analyse, en tout cas bazela teke bakofinga bango te to bakosala analyse te. Nga papa robo na tindi te, mais nga papa robo na yebi. Na yebi ki même na la Chine na tangwa Mao akokaki okontole ba chinois nyonso te. En plus ba chinois tango basilikaka oyo penza ya solo, soka siliki andimaka baboma ye ata na place publique. Soko pekisi likambo wana akosala yango boboma ye sima bolia misuni na ye. Ndenge moko ba chinois ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi ata pekisi ndenge nini zala si Tigre Noir. En tout cas bakosala lo banalise pe okofingama na kanisa, même na kati ba commentaire ya ba réseaux sociaux na yo okozwa deja mafinga. Mais lokola Tigre Noir banda e bandeli na solora na yo oyebi internet bien, oyebi ndenge fonctionnaka. En tout cas, tango koya zala penza makasi, ndenge ozalaki tout le temps tango zako soananga. Zala pe makasi la sa famille na yo, bazala makasi to ba intéressé na makambo mususu. Expliquez bango bien na mayele na yo pamba te ngana zala mayele ya kopesa ote niveau net.
pambate yomoko oyebi net, yomoko oyebi diaspora, yomoko oyebi mentalité na biso, pe yomoko mesani deja na ba chinois kolekanga. Pambate ozalaki kolala elongo na Karine Mokonzi la baronne mama Chine. Tangu yo ozako lala ozana ye elongo na mama Chine ozalaki papa Chine. Lokola ozalaki papa Chine ozalako mona réaction ba chinois, ozalako mona comportement ba chinois, ozalako mona pe Karine comportement na ye. Donc oyebi bien Karine Mokonzi akoka ko contrôler ba chinois te. Tala kaka yomoko deja na kanisa ozalaki na Karine na ndako. Karine apekisi ngai deja pona yo, mena yoka kite na sali kaka etanke nga tata mobimba. Bien sûr naza tata ya zoba, mais ezola kaka comportement ya batu. Karine Mokonzi akomelinga, atindelinga audio, a supplier na comprendre famille na yo, mais na comprendre kite na bakisi mususu, esengaki Karine Mokonzi abenganga lisusu, a craqué, a kataki même téléphone. Na kaniso mona kiango, mengai, na zalaki kaka, teti, asala nyonso akosala. Bongo nga siko naza chinois te, nazali kaka papa zoba. Na ba chinois sikoyo, oyo wana, surtout wazo talanga sikoyo, ye wana zolia linu, na kanisa linu ningo bukana. Alors, nandimi teke, akotika yo feli bongo, soka tali mamina. Bon, naloba mingi te pona ako pesa bango, posa ba ya kofingo, nga nazo luka, nalongola bango posa ya kofinga, mena sala ndenge nini, na kokoka te po ba chinois, ndenge na ebisio, bako finga, pe bako sala ba analyse. Sikoyo, bazo mélanger croix, calmant, ou bien bazomela somnifère po balalaka babosa la makambo mais tango bakolamuka sur et certain kimpi na bango ekoya okozwa yango na ndenge moko na yebi ndenge kozala te et de toutes les façons moyen na biso peteke tango ekoya soki na kozala ndenge nini pamba te feli oyebi bien eloko nga na lingaka. Eloko nga na lingaka eza oyo bango bakosala mikolo te mais o bakosala sima rando. Rando. Donc linkolo baboye. Tango bakopupula yo to bapupolinga, to bapupoli yo bakopupula yo moko yebi ata na pesi réponse te oyebi feli na kosepela po eloko nga na lingaka eza rando. Po tango bapupula nga moko na sepelaka. Bongo tango bakopupula yo feli, bakopupula soki ndenge nini en tout cas oyebi bien na kolala te na kozane sengo moko ya kosakana te na kobina na koya santé na koma kolia kitoko donc oyebi déjà wana intel na expliquer yo mende eloko na yeko yebisa okaka yeba ekoya ezalaka toujours bongo oyebi yango bien oluki Karine Mokonzi olingi Karine Mokonzi osali nini otutani kaka na Karine Mokonzi eza na biloko mibale mapamboli eza na biloko mibale kimia ezali na biloko mibale rando rando oh rando rando ezo mapamboli rando ekumbama rando ekende makasi rando rando gu rando sukali sukali ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss
napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.